Kimbangismo oye! Kamba oye! Tuzali kokende malembe na oyo etali likambo tata Simon Kimbangu. Papa alobaki yango ke ye moko Papa Simon Kimbangu na 1921 alobaki ete kombe ekokende na mokili mobimba to ekoyebana na mokili mobimba na makambo oyo ya kitoko, surtout oyo azali kosala na mutu mwindo, koloba ete ifo tokoma na esika na biso ya liboso. Yango Papa de Ngenda atalisaki biso makambo ebele oyo etali ete scientifiquement elobami ete moto ayambo oyo asalamaki azalaki awa na Afrique. Or ke na Afrique tozali na poso indo pe elobami na mukana ya tata Nzambe ke moto ayambo oyo asalamaka na nini? Na mabele. Eza boye scientifiquement ebani nde mwana na kata na Bible. Kasi mutu mwindo yake okoma ike akomi mutu ya suka oyo esalami kutu ondire kutu aza koyebana te. Kasi Papa Simon Kimbangu boyei na ye alobi ete mutu mwindo fo azonga na esika na ye ya liboso. Yango Papa de Ngenda alobaki ete na réparation na oyo mundele asaleli biso toza makasi korepare nando komi na esika na invention te. Kasi na malembe tozali kokende na ba-invention. Peuple nyonso po ete bakoma civilize bazalaka na makambo mitatu. Yango Papa elebe ya kolimbola nano bino banganga Nzambe ndenge boza kolimbola na biso. Au peuple oyo fo ezalaki reconnu dans le monde ba étape nyonso oyo tokotraversaka. Oui, Papa elebe. Merci Kolo Pona Maloba. Bana tokamati bana na Israël. Tango bango bazobima na Égypte. Nzambe a changé calendrier na bango. Alobi na bango, alobi le premier, quatrième mois oyo ezali mois da Bible. Yango ekomi premier na kata calendrier na Bible. Et tata Nzambe pe tango bana na Israël bakei makambo na bango nyonso ya Nzambe azalaki kopesa bango bazalaki na langue na bango et bazalaki pe na écriture na bango. Donc makambo nyonso oyo ya bango bati yango na kati ya langue, bati yango na kati ya écriture na bango. Et sur le plan scientifique yango nomona bana na Israël bajuif bakoma ba grand savant. Mais invention ba makambo na bango nyonso ba grande recherche na bango ezalaka toujours na langue na bango pe na écriture na bango. Donc peuple oyo azali na langue te azali na écriture te azali pe la base de la civilisation, c'est la langue et l'écriture. Et tokomona pe te kuna Daniel oyo azalaka moto mayele makasi na bango na Israël tombaki na Babylonie kuna eh bien na kati ya grande salle na kibokonzi ya Beltsatsar. Eh bien, écriture moko, loboko moko, tango bazaki na fête, loboko ebani kokoma na écriture et ezala bango nyonso qu'on appelait tous les savants, moi eba bata na écriture wana ezali. Et c'est comme ça que Daniel
akei kotanga écriture wana. Et roi pe alobi moto akotanga écriture na kopesa ye bahonneur nyonso tu. Daniel akei a expliqué, a pambeli d'abord Belshazzar et puis après a expliqué. Alobi écriture ça veut dire men teke perasi. Alors que mon moment ça va parce que c'est l'écriture céleste, c'est l'écriture divine. Il y a des Atania, à l'Imolia, à des baiser, et on a poité. Vous avez à baiser yo, à mon épouse on a poité, Béatine de l'honneur au continent. C'était, dans mon cas, la nuit qui suivait, tout l'empire babylonien, ça a été remplacé par l'empire perse. Donc chaque l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, surtout chaque peuple a les lois sont bloqués dans la écriture, dans la langue, dans la civilisation, ok n'est pas dans le chinois, ok n'est pas et partout langue et culture et bisopé dans mon papa qui parle aïe pour na koloba depuis ndenge na loba et le papa na une constellation d'étoiles dans mon papa qui parle aïe na libération aïe na civilisation aïe na makambo nyonso et puis aïe surtout na la découverte scientifique ya makasi pour na kotia prospérité kolongola afin ko changer mon kini. Na Apocalypse chapitre 21 verset 7 et loi de Sikabonazo Salamaka surtout ya cycle dans mon papa qui bango aye abanaki mokile na ye awa na kamba awa nde asalaki moto awa makambo nyonso tu awa nde azalaki kosolola moto na langue Congo malgré kotaka mwa mais la langue papa limisanga ezali secret personnel na joaki grâce wana ya kokota na kilongo awa ntango nakotaki na kilongo limbisa ngai d'abord eza secret personnel ntango nakoti na kilongo papa mfumalongo papa diangiel azalaki koloba nai na français aza koloba à un certain moment alingaki nayoka makambo oyo azali koloba te. Maintenant abani koloba ngo na langue abani kosolola ye na tata kimbango en langue nayoka langue wana te, ça n'existe pas sur cette terre. Ezali mpe oyo nayokaka ya bagroupe de prière non c'est une langue céleste aza koloba yango dans une douceur kitoko moko aza koloba baosolola bango mibale te esili nyonso wana ngai nayokaki te mpo ezalaki secret na ye. Donc ntango nzambe azalaki kosolola na don awa na nkamba bazalaki kosolola na langue oyo ezalaki original céleste ya kitoko mpenza nde wana na yango wana nde kikongo eye kobima te toye kokoma na ça existe. Alors écriture mandombe oyo ezali écriture eza céleste parce que constellation d'étoiles ebimaki awa nde bango bautaki nango na likolo nde langue wana civilisation oyo ya biso négro-africaine mandombe civilisation na biso ezali na kikongo ekokenda kosameliore te ekosonga ndenge yango ezalaka na ebandi. Le 15 novembre, le 15 novembre 1989, dans wana soirée et bandaki awa kangami kuna na Kinshasa biso tozalaka devoir wana papa diange na pesaka biso papa ti kino lelo tosalaka yango te biso bamota yango wana ntango biso papa diange na atunaka biso bamota le 15 novembre 1989 soirée ntango kwesa kobana ya bamota na Kinshasa atoni biso nyonso to tozalaki na kombo ya ndoti
topanzanaki mpona nini nani apanzaka biso ti lelo biso bamuta topesa ye réponse teti voilà esika boye oyo apanzaki biso tata molimo mosantu ye oyo azali na biso tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani kuna na Israel papa Diangena akendaki 3 fois estiki etikali mokumani alobaki yango bato bamonaka ondire soko ndenge nini asalaka 3 fois mpe na Angola maintenant 4e fois oyo na Kulumbibi esengeli ya somo parce que oyo apanzaka biso ye ayebi ntina nini apanzaka biso mpo minoko nyonso to epanzana na baculture na basivilisation nyonso to epanzana na kati ya mokili ye kaka nde azali kozongisa mokili ndenge yango ezalaka na écriture moko mpe na langue moko nde yango likambo tozali nango likambo biso tovanya ya mandombe papa ezali événement moko eza likambo moko ya monene mpenza nakozwa temps ya kodéveloppe yango te yango wana sans culture sans civilisation vous êtes nulle part lelo na ntongo ntango nazotuna mama na ndako azolakisa ngai écriture yango lembisa ngai papa nazotanga ngai awa ça veut dire quoi non comprendre te abe osalaka makasi oyeba awa nde bakomi boyeboye tonga na bimi lettre papa nabiyoki mama oyo mindele oyo banini toza na mwa makasi kasi oyo papa nabimi vraiment ilettre nabiyoki soni mpenza papa nabiyoki na mawa ilettre mpenza papa semi ilettre mais ilettre mpenza otanga koyoka bango yango wana papa toyokanaki bambuta nyonso wana mpe nasengi yango limbisa ngai ouvertement nasengi yango biso nyonso bambuta ndenge biso tovandaki kuna ezala ville sainte ezala biso nyonso baconseiller résident biso nyonso toyokani tolobi toza kokɔta klase ya mandombe alors tozali kosala cotisation ya minerval nayebi te soki motu nani akofutela biso minerval tozosala cotisation ya minerval donc bambuta nyonso ya lingomba tozokota klase ya mandombe donc oyo ekoyamba ekoyawa okomona biso nyonso na bakazaka na biso awa nyonso tu tozwa bapapier ya mandombe yango naka na senge na nkombo ya tata mwana molio mosantu amen Minerval babadi ya mbando babadi ya donga na se apesaki réponse oyo papa Kabemba uti kotangela biso nganga nzambe nyonso fo ayeba mosala ya maboko nakodebrie tokofuta merci beaucoup merci donc mingi ya koloba lisusu ezali te donc tozali kokende batata makambo batikelaki biso tokokoma nango ti na suka pasai papa Diangena alobaki ete victoire ezali certaine car na cause juste toza na mingi ya koyekola na makambo bapapa oyo batikeli biso yango tosepeli mingi na tomoni ndenge bandeko na biso ndenge tozwi brevet na biso ndenge toyokoli écriture oyo ya tata Simon Kimbangu mpe ndenge mpe eyokani biso nyonso toyekola écriture yango toyokani tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santu amen na kombo tata mwana mpe tata molimo santu tolande mateyi ya papa tobongisa maboko totonda yabo na kombo tata mwana mpe tata molimo santu na kombo tata mwana molimo santu tolombele sango kwa papa tobondela nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo kozali kosalela biso ntango nyonso yango nde toza kozongisela bino lokumu solo bobatili biso butu mobimba na mawa na bino boye kobimisela biso moi ezalaki mobola te to moto na mbongo
oyo te apesi oyo ezali ya mokili epai na bino mpo bopesa biso mokolo oyo bopesi biso nyonso ya pamba ezala mobola to moto na bozwi wana nde bolingo na bino oyo bozali kosenga biso tolanda yango soki tolandi yango na mokili kokóma na kimia tolandi litei oyo euti na mokanda na tata nzambe oyo ezali koteya biso ntango nyonso mpe mosala na biso na bino ya botongi esi emonani boza kotinda biso tozala makasi ngomba kolona mpe kobokola solo na moke moko na ndenge tozwelaki topesi toza kosenga kaka ntango nyonso mwana nyonso esika azali kozwila tozosenga nde mapamboli kanisila mpe oyo bazangi misala bopesa bango misala mpo bango mpe bapesaka tozopesa bino lokumu ntango nyonso tomoni mpe bandeko na biso oyo baye kosenga bolimbisi papasi mokimba mbonga yolobi ete ntango oyo ezali nde ntango ya kosenga nde bolimbisi bokota na mitema na biso oyo tozali kokomba makambo oyo toza koyoka soni mpona kobimisa makambo oyo ya mabe tosalaki kota na mitema na biso po ete tokoka kobimisa manso oyo ya mabe tosalaki liboso tata molimo santo po ete mokili lingomba mpe etambola na kati na kimia tomoni bana na bino mpe oyo batosi bayekoli oyo maloba na bino ndenge elobamaki toyekola mongongo na biso ya kikongo mpe écriture na biso ebima yango esi ebimi tikete bopesa biso bolingo biso nyonso tokoka koyekola po ete toyoka tosala mayo tata molimo santo oza kosenga epai na biso soki totali na kati na mokili eza na mpasi yango toza kolela ntango nyonso boyeya yo nkolo yesu ete nkembo na likolo awa na se kimia ezangi biso kino lelo oyo toza kaka na mpasi tozali kobomana makila ya bato ezali kosopana padi alongana yo olobaki ete soki totali na kati na liwa oyo bazokufa na bolingo yo tata nzambe baza moke oyo bazali kokufa na ntina na koyinana baleki mingi salisa libondela yo papa ndengenda kotima makila ya biso bato esi esali ezipa na miso na bino boyokela biso mawa soki na mawa na bino te kozala na biso mpasi toyebi ete kolobeli yango ezali nde ntango ya boponami biso tomipesi ata na mawa na bino ndenge tokosalelaka bino na kati na misala boyokela biso mawa tokoka kososola po ete liwa ezala lisusu te tokoka kosila bato nyonso bakufa na bolingo na bino kasi na kanda ya yo tata nzambe te salisa na esika wana soki totali awa na RDC kuna na est kino lelo oyo mpasi ezali salisa ata oyo baza kuna ata moko asosono ya likambo na bino boyokela bango mawa mpasi wana ekoka kosila boyokani ekota biso na biso tala bina kati na Yerusalemi bato ndenge na ndenge tongi kozali kokota kobima nyonso bazali kokota mpe kobima tobatela biso tokotambolaka mingi na bibende oyo ezangi miso tikete bosimbaka yango oyo mpe bakotambusaka bazali bato pesa bakabobwana na mayele tolingi tokota na misala oyo esengeli esika tokende kotelema bozala na biso elongo mpe mokolo mobimba totiango na maboko na bino bokoka kobatela biso onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen twende no jambo te foto mpona bandeko na biso voilà biso nyonso tokolanda mayema oyo tokoleka awa ndenge tolobaki tembo ya tata biso bato tembo ya biso bato ezali na tanga
kaka yuti olukana nukokonda likolo nyonso makopesamela biso. Thank you.